Nabike motema no ekozokisama. Mabe o ngasali yo. Nga molobike na sala 5 ans na mona na te. Oui. Nabimaki ndako na yo. Natina. Nakokai soko bana ndako no te. Pona kokai kosiporte oye banda oleka na ndako na yo te. Oyebaki tozalaki innocent. Nabota na mobali na yo. Non. Comment vous t'en doki boy? Non, vous t'en doki boy. Quand t'as la main, non ma paix. Non ma paix. T'as la gueule ma paix. On a le bien Souliban, nous y a pas de temps kende wapi. On a préféré on a bima qui n'a pas bala. Mais na comme na ta phase de. Yo violanga. Yo posen ki violanga David. Ngai. Madame. David o violanga ina kende na bota mwana. En plus David. Ana 5 ans. Oui. On doit confirmer non madame. T'es na so confirmer t'es na so lo makambu oyo ndeko. On va témoin. Ouais, témoin non, on confirme. Je suis témoin. Ah bon? Parce que monsieur est un témoin. Est-ce que c'est vrai que yo botaki na ye? Ceci non ezanga na kufa. Yo mona bolamu nzambe te na fina. Na obandela pe na obete. La bengo David. La pantalon na liboso na la. Kwa papa bouche. Maman, pardon. Maman, s'il te plaît. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda et la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na yeko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'était un bon mot, Ezali, Malboulamo, avant d'être apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue un photo bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, bamoure ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela nde naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir Moussala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya Moussala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na Moussala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala Moussala totikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza Moussala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya
nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya mosala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya mosala oyo nayebi ke nzambe alola akozanga te kopambola o mpona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Voilà, vos alliés belés, beaucoup d'ambition un peu partout dans le monde, et on en a tombé vraiment. Bande connus, sur ma côté, la à partir ici, ou pourquoi pas, na Kasumbalesa, pourquoi pas na Est, pourquoi pas na côté à Lodia, pourquoi pas Bandundu, Bayaka, Équateur, na Lisala, pourquoi pas bande connus sur Kasai, na Mbujimai, na Kananga. Pourquoi pas na Bandundu? Vous êtes tellement beaucoup au Bozolanda Bisso. En tout cas, Kolo Yesunanga à Pambolabino, côté Asie, na Europe, na Océanie, pourquoi pas, bande comme ça, aux autres Bisso du côté du nord, est, sud. En tout cas, dans Benanga à Pambolabino, vraiment, il y a Ebele. Beaucoup de la Kabiso, tango nyoso na katia. Émission na biso Bravo Jésus tolobaka ete émission oyo ezali émission oyo tokotala kayango ekola kisaka ete makambo to na ngona kati ya mitemo tobomba o to sala batu mabe te toina toiba toboma esenge na biso ete tomizonga kati na biso tomitala bisika nini oyo vraiment tobongisa kite na ndeko songolo pe pakala esengeli koluka ndeko wana kosenga e partant soko moni eke ndeko akokoka kolimbisa ote luka basala nzambo baza tout autour de toi bimisa ya o bombi wana bimisa yango ozala libre c'est repentir, c'est confesser et kozala vraiment malamu mingi nzamba kozanga te koya pona kosunga. Tu sais que Christ alingi biso tozala na image oye azali. Parce que quand je retourne à Genèse, nzamba zo ebisa biso lobi créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est-à-dire la ressemblance au Christ alinga ki biso batu tozala. Eza tozala na kati ya sanctification, na purité, na droiture, na kati ya justice. Et senge na biso tozala na elilingi na oyo ya azali kati na oyo ya azali azande mosantu lokola mosantu esenge na biso to bikape makambo ya basantu to tourna biso to tika mabe ya na tina te koyina jalousie cupidité l'impudicité l'idolâtrie personne n'hériteront le royaume de ci. Voilà, que Dieu nous bénisse tous abondamment. Merci beaucoup na bande konyo surtout ya membre soutien Bravo Jésus. Je pense que aujourd'hui demain tokomeka ko solo la mon groupe parce qu'on a besoin de matériel. De l'autre côté du président Papa Chic, on vient d'envoyer quelque chose auprès des mademans ou Azoya en France. Azoya du Sila, je crois, le 3 de ce mois, à Okoma Ana Kishasa. En tout cas, ça nous demande de l'argent. To sali une grande partie, to tindelier déjà, mais ou etikali, to sengi na bande kono so bazo na dabiso, to ça la récolte. C'est-à-dire $50, $100, $20, $200 pour te ça une somme au benginga na oyebisayo na téléphone, une somme au ezosenga c'est aux environs de $3000 au ezosenga ke to somba caméra et kozala mala mingi ba oyela sur 3 caméras et kozala mala mingi nzambe aozanga te ko pambola. Merci beaucoup, vous avez besoin de s'abonner. Partagez vidéo, likez. Vous avez besoin comme un membre et soutien Bravo Jésus, benga, to quoi de na kata groupe. Merci beaucoup na bande kono so azokanisa fondation chez la Mwanda construction Ezawana. Vous avez besoin de soutenir maman chez la Mwanda na moi brique, na moi ciment, na moi zélo. N'hésitez pas, les numéros ils ont affiché bobengi et qu'on a vraiment malamu mingi nous avons te ko pambola bino les âmes que pleurent bientôt sur Chebiso télévision wana ezali toande ko loba bilombe katina ye su na les âmes que pleurent to sangisi yango ekomi eloko moko oyo ezokamba mana ngai maman wechi et derrière ça il y a les cordons Thomas Fabien Tozwa qui déjà sika na matete wana na quartier Fiaza na avenue Fiaza bisika otozui malgré c'était pas facile pour trouver un endroit te bele baso boya kaka balingi orphelinate mais moi je me pose des questions même pas pour nous mais pour les autres ba maman ba papa ba ndeko bokota la biso oza kota poto bozana souci ya bana ya orphelin mais tant ozo koma toke koluka bisika
poto loger bana wana botindela bango baloso ba carton bozo linga ko loger bango te. C'est très difficile. Toza non na makoki ya kosomba te ba msu baza na besoin lokola biso bazo luka bisika otsa bana mais ba propriétaire à parcelle bazo linga te. Bo simplifier makambu botieka rigueur boyebisika bato bazo bokola bana botia propriété bo garder le pan kitoko eza pona bien-être ya ba kolo lupa mpe na biso batuto kofanda. Voilà. Toza na besoin soutien na bino en tout cas bazo bongisa na lopango toza na besoin ba couleur ba lit pona bana ko meubler ndako. En tout cas, là on va revenir aussi ça nous sur cette situation de l'orphelin mais aussi ça nous likambu. Il y a ma caméra, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma décoration. Je suis passée sur le plateau, je suis avec une dame qu'on va essayer de s'échanger durant cette émission. Là, je dis déjà bonjour à tout le monde et bonjour à maman Maggie. Maman Maggie, je sais qu'on est déjà à Londres, que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse. Ton attièbre, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, madame. Bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Ça va. Babengo na kombo nani? Laura. Flora. Oui. Florence. Laura. Flora kaka. Ok. Flora mariée. Célibataire. Célibataire. Au salani na vie. La salle esthétique. Esthétique. On appelle la salle esthétique, hein? Nga sala na gali au salawa. Ekam. Na ekam. Nga sala na gali. Je sais pas si mais ces gali existe à kaka, je sais pas mais. Na sala wana longtemps. Ouais, yom toye bapu yom to sala kuna. Ça fait longtemps. C'est une nouvelle là-bas on dit. Ok, coiffeur bien. Vous avez un salon de coiffure? Non. Non, ça n'a pas moto. Ça n'a pas moto. Ok, d'accord. Je suis chrétienne. Toko pe sans mais merci avant to banda. Vlemte. Nzambe tata topesi yo merci tika etema soto kosula na kati nesika oyo lokumu pe kembo ezonga pai na yo tika ete bandeko bazotala biso a moment oyo Seigneur Josie pambola moko la moko oyebi ba problème ba difficulté ba souci ba malade tika ete maman moko à travers cette prière azwa lobiko papa moko elenge moko aza na difficulté azwa solution totiki mboka Congo kimia ebila yo Seigneur Jésus-Christ tobele lio na est Seigneur yo ne mopesi solution amen. Amen. Flora un jour au visage à ça salon de coiffure On a comme entrepreneur. Pas comme entrepreneur. Très bien. J'aime ça. C'est très bien. Nzambo pamboloa. Ok. Ka ozo gagné wana épargner en petit à petit. Et oh comment. Oui, tozo yoka. Naza problème. Ok. Ou ils ont dérangé monter mananga. Ou ils ont kisanga. Nafanda qui est patente nanga. Et surtout naza vraiment na besoin avant qu'il y ait le bango, ce qui beaucoup aidé parce qu'il y a chez Bino bravo Jésus, bozo résoudre ba problème où ils ont habité mais abatu, bozo consoler, ya on a une maboko na Bino, so beaucoup qui ko aidenga, naza besoin tant sinanga pour qu'il na soula naï, parce qu'il y a un secret où il y a habité. Tant sinayo. Oui. Ok. Yoza un secret. Oui. Oya yebite. Oui. Ok. Vas-y. Il y a moyen beaucoup bengaye de père que tant on a loba azalawana parce que la salle ma be a mingi. Ok. La salle ma be atika loye bateke na salle ma be atika loye bateke na zoki saye pendant que yende mutayambanga na ndaku na ye abokola ngai akomisanga onga naza lelo mais nafuta ye monnaie de singe sans que yayeba souci na ngai eza vraiment pe moyen ezali beaucoup obengela ngai comme ça naloba na misu na Non, moi je verrai avant que la tante à Kota
To solo no biso mibale. D'accord? Ok, comme ça, To ça solo va li. idée. To solo lui expliquer nga likambo eza nini. Après dans côté ce qui c'est important, to côté sa tante, to côté ça. Si c'est pas important, je vais voir. Mais yeb ça non likambo. Problème eza bon. Nafandaki na ndako ya tante na nga. Naki kosesa ye lokola ndeko soki ake libala amemaka Moi leki, moi mwana kasi. Le père qui a sunga ye na misala parfois kobota jouer ndesi nde azwaka nga. Nafandi na ye eya koarrive un temps azalaka te abimaka. Mobali na ye ayaki oviolenga. Mobile attente. Mobali atante. C'était comment en fait? Il y a qui n'y arrivait n'y a violé. Nalala na chambre. Nazaki na pongi penza na ebité. Ces jours-là, sope na melaki nini. Na ebité, c'est comme si on dirait droganga. C'est comme si. Pourtant, on a surtout qui. Na yo kuta likolo na nga oli na mai. Na tuni poko salinga boy. Ayuka ki sonu. Akimaki na somo wana. Parce que nga azaki vierge. Yemta de vierge nga. Et nga la oka ki somo wana na bando ko reso supporter comment na été na katanda. Na moni présence na ye na omona lokwa document boya ye. Na kangaka biloko na kindaka. Na kinde ko fanda ni kira ba camarade moko. Bikota ba paka juma. Ok. Tant na ki fanda kuna na ki ko arriver na zeb. Na komi na zemi mwene ki koyebisa te ke zemi oyo eza ya yo ekocréele bango problème na tante na ngai esekaki fei na batela libala ya tante na ngai nagardaki zemi wana ntango nagardaki zemi nayaki kobota na mwana 5 ans 5 ans ya mobali na ye jusque là ye ayebi te ke mwana nga na bota aza mwana mobali na ye. Et na douleur wana na passion nga na monaki na hôpital ya nazo bota. Parce que na botaki na césarienne. Oh là là. Ba pasoli ngai na souffrir bato misusu ba bimisela nga mbongo. Po ba ke ko pesa na hôpital po nga nazwa guérison. Mais na hôtel a muto asala nga po wana kati ya ndako. Ya tata mwasi na nga mobali na ye propriétaire azemi o. Nayaki kolakela ye, nalobaki mabe mpo na ye. Na bandaki kosaka air nyonso. Nabia komonaka bolamu te. Ye nyonso kosala na vie na ye kosimba te. Et puis mwasi moko te oyo oleka na nzela na ye. Apesa ye zemi, toki apesa mwana. Nasakaki mpo na ye. Oh là là. Et puis nalandela la vie na bango. Naza bato bayebi ye otosolaka na bango. Na minute onde na yokaki ke baza ba problème na tante. Ba problème eza ke tante na nga za azem ya lobizemi aneza ya yete. Oh. So na se étonné. Moi c'est un bal pena babalana. Babalana ti religieux ba nzamba yebi bango coutume yebi bango nyonso tout. OK. Famille yebi. Tante na nga azwi zemi ye azoboya zemi wana aboya yango koma pendaki ngai ye mutatianga zemi nga na boti mwana ye aboya zemi ana koma iloko ezolekela nga yango wana yango namoni nakomi na suka naloba kaka tante ayoka réalité na bavérité oyo ebatamaki. Donc tu viens défendre ta tante en fait comme je comprends. On doit défendre et au sauver. Oui. Parce que ça couple na bango. Yo yebi makabwele kana na couple na bango te. Na yebi nyonso to bazo yebisanga nyonso ezoleka kuna na yebi. Kasi koyeba oui mais mobali am so yebi te pourquoi ça ba raison na pourquoi zo boya. Bon. Cuisine interne ya kata chambre à bateau e baté. Non. Eza question bongo te. Tango ya tinga zemi na boti, tango tante azwi zemi, ye azoloba ke zemi wana eza ya ye te. OK. Pendaki na yebi tante na nga za mobulu te.
Ah. Mobali oya bandani na vie eza ye bazalaka na ye ti na nde babalani. Ya oboya zempoani. Et puis azotina ande na yoki ba maloba na ye ke ye azoloba ke ye na aboti te. Ah. Ye azoloba ke ye na aboti te. Abi mwana ani eza ye pe tanti a tricher. Tanti na nga za mobulu te. Ye aloba ke ye aboti te. Bonga aboti singa nde. Est-ce que yebi que oza na zemi? Non, atikala oyeba te. Atikala oyeba te. Natikala po oyebise te. Atikala po oloba te. Non, si je comprends bien okimaka. Na kimaka. Et puis tant na kimaka na onteki na yebake na kangami. Na kimaka na somo unga na bando moni na ndaku na mabe oya salinga tata mwasi azawana ya azawana vike ayaki déjà kosangana nga na kuma kozwa corps étranger. Esenga kana bima na kifanda na baninga. Na yiko se retrouver na zem na keli banda nde na yiko comprendre que na kende na zem. Via paka jumeza ndeni. Expliquez biso no baba, ils ont vraiment compliqué. Ba fi ba se prostituer aka. Ba mela ba masanga. Oui. Basaka nyoso ya mabe. Ba mela drogue, diamba, ba bombe, tout ezaka kuna. Eza monde mususu no. Monde mususu. On s'est retrouvé kuna ndengeni, on s'est remonté ka on ndengeni. Na fuma qui un peu troublé na ou komelenge pa mobala tante. C'est ça qui tindenga la qui se retrouver kuna parce que nazaki nisiko kendete. OK. Et qui chasse à nazaka na tata mwasi ye moko. Et lelo ce qui problème. Parfois na mwana we sengi makila to boiso eluke ye bana balolenge mobo et ça bien que. On a monnaie que na ya ipa na bino pour trouver une solution na problème. On peut appeler tika la kimia na za à l'aise na mona kete problème na nga on a zaye ko cacher. Et c'est yebani na bandenge mo ya malamu. Mais tante quand même malgré cela ayebi ke obota. Tante ayebi ke na bota. Ayebi ke obota. Ya ayebi kande na kenda ye kira baninga. Na mobulu lize mikuna paka juma la balolenge wana ya ayebi kabu. Yo poko na vie wana? Wele kana paka juma. Na komaki penza ditu na vie wana mais nazaki kozwa moi un quart à vie na pona beaucoup la moi. Ah, oh là là. C'était ça. Donc si je comprends bien, tu vends ton corps pour l'enfant. Si on a comprendre bien. Mais ma sanga makasi wana bando bien na ngote. Ça nyoso ba mbasa. Osale nyoso bon wanosa. C'est très compliqué. En fait, moi, je comprends pas la vie, je comprends pas les hommes. On t'a détruit via moi. Même ça, c'est un avenir, mon meilleur. Détruit pour un acte, mon plaisir. Il y a quelques minutes, quelques secondes, via mon cause à détruire. Yolanga na 17 ans. 17 ans. Oui. Nazaki mineur. Est-ce que ton besoin nanda ko bando bon na baje abanda osala baje to a viola koka directement comme ça ou bien tu les suspectais quand même? Azota nga mingi. OK. So la lati jipe ya mukuse. Omona olula makolo langa. Et moi a posé makolo minene olati pantalon mais ça se voit. Na santé que un jour ako se lo kwa boy parce que ba regard na devant ngai bando l'accent. Ah, tu comprenais quand même. Na bando sentir en. Bon solo na tante te. Non solo ndeni. E bo so abalukelinga. OK. Ce qu'on a na yo betolo li solo qui est tante kuna makeleza mobala zone di mazemite. Leki ya mobile na yaza na ndako. Leki ya mobali na ye. Oui, to sola très bien. Ah. Sola na très bien. Kutana pe na ye moko leka sa ba faire na ye alikanzelana. Ngenda betela nga nyoso likana ndako. Ah. Oui. Il m'a expliqué que sikoyo nini réaction ya petite sœur ya mobala tante nous aleni. Bon, na ebite nga ndo betela kama solo eleka kuna. Ye quand même azondima ke ndeko na bango za raison, toi za raison te. Bon, selon ye bango ba bike sœur
Avant bota tapo yebisanga ya sera juize mitama kambu via osala. Via osa bongo po ani biso to luke mwana via komi na yeba taza mvute to na bandeni babilo mo ya bon. Ah, azo défendre quand même belle-sœur na ye. Parce que bazali na posa belle-sœur a baza finga epe ata engaze kuna bando finga bota kate kistita boena boy baza finga mingi. OK. Oh là là. Nouvelle mon côté, l'eau mon côté. Déjà, tant ça, mwana. Non, asenga nga na ya na mwana, mais na mwana ndengo kina iti. Ozana courage au mwana mobali wana. Ozana courage te po so na kina mwana na moniye esa nga bien te. Madame kana garder mwana, tant pas monika te. Mais il fallait quand même dire la vérité, ma chérie Flora. Il fallait quand même dire seulement la vérité au lieu de se retrouver dans ba milieu wana. Nga banga paka jumana. Bande ko balimbisanga vraiment tout cas na banga. So na bi vérité na koki opanza libala na bango. Tanti okende wapi? Ngana awa tozaka na ndaku wana oyazali. Malamu ngana bima na tika ye. OK. Moi te ke ajwa bimaki na mwana na ni oza bima po ebe to koza azemi on se retrouve aux azemi au comme na milieu moko très compliqué. Donc c'est-à-dire que tu faisais même kosangana mobali même na période azemi si je comprends. Ouais. Au début. Nazaki na choite. Tant ozemi za ina mukie. Na choite no sala etindeni. OK. No bota ndeni ni no préparer ndeni faika na sala. Voilà. Aux a besoin tante ou c'est vérité. Au bon bâté. Kwa yoza wana, so yaza na lobby. Pour opesi conseil. Ata osilika me odoser. On zane na ndafu na lobby vérité. Et pour arriver à tu bangate loko muto ozala te. Moyen te ondimate ke mobali na ye viola kiyo alobaka obimana mobali na ye. Obande ko provoquer mobali na ye soit ozoko se mobali ne makambu ba réaction et c'est belé en fait voilà. Madame Flora, on doit quand même si quand on lobby que ça l'esthétique car nengo bando sa makambu wana nde o kene ye ko la cour esthétique nazaki sunata osala wote parce que na koma likolo et pour na ndo linga mingi na se cacher na mimona na te na miso bato ngana batama ya mwana omoni tina garda kizeni nde na yaki obota na zwa ki repos na moment où nde siko na koma koluka ni na sa bon viki na mesani pe na vie yango mamona ki epesa mbongo yango pe na doser na ngai. Mais quand même moi je te félicite quand même et ça ça donné à tout le monde hein azana vie wana mais aluka quand même ayoki la métier mo boyo quand même malgré vous avez na vie wana ya ko se prostituer tout mais au sali quand même moi métier mon boyo eza quand même noble au lobby dans l'avenir so nzamba pambolo ko sape salon de coiffure. Mais aujourd'hui si quelqu'un vient à lobby Songayo à fond le salon de coiffure otika viwana otika parce que si on s'ala à quelque part c'est que au doser quand même moi ba viango qu'est-ce qui manque au quitter kuna et puis viwana ezaki ka pona passe ezaki na za sala ngo pona côté asaki ngo pona passe pona hôtel eko arrive elamba mwana ko uta wapi bon hôpital ko uta wapi ndi ya una saki viwana maladi pe pa sala ngo melo sepe na ngote na va choite ezaki bon ya on a lobby tinengo yeko l'esthétique bon c'est ko dosa dosa na yo ala c'est bien loko dosa otika c'est bien on a lingo tika ngo vraiment définitive au continue ça no esthétique. Mais aujourd'hui si quelqu'un vient à lobby que asunga yo bandeko wata na bravo Jésus babi que non moi je veux que Florati a passe au salon de coiffure au sala oui au salon tika pour beaucoup la mwana oui. Mais qu'est-ce qui manque maintenant pour quitter là-bas? Pour quitter où? N'a pas qu'à du bon à loyer. Naza bon à loyer. Naza pena bon ça c'est à vie na mité. Na evandité. Nous sala on peut au sala pas battu à salon na la ebi. Bon à malongé ça a été. Bon travailler na ba pourcentage. Donc nengo au coiffé ce qui 2-3 bon ba 4%. So pe client y était jour à nos ongi ka bon. Na on sala salon très bien. Naza na salon de coiffure na Bongolo université
Na fongo ça on a coiffé mais na kanga kango parce que copine nanga que je salue la passage en Afrique d'ici de maintenant. Vous allez na. OK, d'accord. Ben alors, je te salue hein. Tout tanganaye, tout si c'est une esthétique. Dans ça mon bébé hein, mais je ferme la parenthèse. OK, to bien attente. Aya, on soula. Prête. Et c'est vérité. OK, d'accord. Merci beaucoup. Tu rejoins pause. Et puis, on profite sur notre pub Les âmes qui pleurent. Voilà. Merci beaucoup. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes qui pleurent, avenir, Yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala to tikalika na 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzambe alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Orphelinat Nabiso Yangoana, les âmes qui pleurent, Tosungabana, les Okambamana, Maman Wichi, et puis na les Cortons Thomas Fabien. En tout cas, nous avons besoin de promouvoir les talents de nos enfants et pourquoi pas les faire devenir un jour les serviteurs et les servantes, quelqu'un dans notre société. Nous ne voulons pas une orphelinat et ça on a battu. En tout cas, on a un contact, vous avez un partenaire, vous allez voir notre but et l'objectif de cet orphelinat, les âmes qui pleurent. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons besoin vraiment. Un jour, on va essayer de parler ça sur une émission, plutôt s'expliquer. Aux en a besoin Sungabana, n'hésitez pas, il y a Robin Gangai, il y a Robin Thomas Fabien, Papa Chic, pour soutenir les âmes qui pleurent. La piste de son 43 81 0027 303 plus de son 43 81 0027 303. Bobengi, toza na besoin lisungi, to suis déjà place na matete, na quartier Fiaza, na avenue Fiaza, numéro 17A, Bisika Orphelinat Ezali. Mais pour l'instant, bazo sana nous petits travaux. C'est difficile de prendre la parcelle pour non loger bateau. Zamba sunga bisa pesa biso makoki, to so mandelo pangu, ou esengel pour que toza la à l'aise. Tozo sunga bana, tozo tindila bango basaki ya baloso ya bafufu, babiloko ebele tozo tangisa bango, mais soki komi to ke koluka isika, l'État fate ya biso makambo parce que nous faisons musala oyo tozo sunga l'État. Soki l'État kopesa biso bisika pe ya kota borphelin ekozala malamu parce que toluki ndako tosali boye po tozwa yango. Mais grâce à Dieu famille wana
esungi biso elingi biso napesi bango nyonso mbote malgré nayebi bango te me nasolai na moko na telefone baza bango nyonso tout papa maman na bandeko nyonso baa na poto. En tout cas que Dieu vous bénisse vraiment abondamment ya opesa biso esika nzambe nango azanga te kopambola bino d'une manière d'une autre atake tozofuta yango mais quand même boaccepte totia. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bandeko nyonso baza na besoin bakoma bakolo pango olingi okoma kolo pango je t'en supplie na obaki tosolde baterrain parce que banda na ndo belela boyo somba baterrain bosomba bisika na bino boépargne mbongo maman papa elengi ozotala oganye 2500 somba lopango na yo épargne mbongo no na kati ya lopango okopesaka nga raison un jour maman witi azalaki na raison na bimisaka 2500 3000 nasombaki terrain mais lelo ekomi 100 000 50 000 dollars. Bobenga et cause vraiment malamu. Voilà, merci beaucoup à maman Magui pour les colis, pour les chaussures. Tout ça là comme ça là c'est maman Magui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse encore au moment de Bora de France, pourquoi pas. Bande de cognon surtout à soutien bravo Jésus. Oh il y a Flore. Oh je tirais pas attention. Na zolo baloba kaka. Mandiro wata abiso en tout cas so bosunga ndeko à moi si so ne n'a pas si hein. On doit se prostituer pour beaucoup la moine. Mais au-delà de ça quand même en salle esthétique, c'est quelque chose de bien. Au monde qui on tendance à me ça na rapport à pour na passi. Soyez tente ça combien compte parce que normalement on a coûte moyen ya ko otuna yaya ba mitune belé te. Je ne vais pas poser tant de questions, que la tante entre pour qu'il a son honneur, Flore. Bonjour, madame. Bonjour, madame Ouette. Soyez le bienvenu. Flore? Madame Ouette. Oui, maman. Ni nazomona. Maman est kala. Azolela. En plus, n'ebi ko bengeli nga na tala vente en ligne. Je sais. Mais non, mon avec un. Flore. Madame Ouette, nini? Flore, azolela. Madame Okofanda. Nakovanda me nazokamwa. N'ebi mbula la mona été. Ok. Namoni awa yo benginga. Mais on reconnaîtrait quand même, c'est très bien. Mona na nga. Mona grande sœur. Ok. C'est très bien. Madame, ça que nous, na petite table là. Merci beaucoup. C'est beaucoup que expliquer ngelo nyeleka. Nebe ki nazo ko sal, nazo livrer biloko. Ok. Pour pesa nga ba commande. Mais nazal boseka na ba micro, c'est émission. Ah oui, c'est vraiment les émissions, oui. Na moni Flore azolela. Oui. 5 ans passé na mona été. 5 ans. Oui. On se demande à ta kenda wapi? Na lukai. Batu ba mona ye. Flore ninga mona ngate na yebite na tala Flore nini akenda wapi to famille et sala nini. Ah, on a quand même l'information là. Oui, batu ba mona mona ye. Flore ninga ko mona ngate. So sengi beaucoup tana linga. Même pas linga kate. Mais bo so la na bino na téléphone. Tozo na téléphone wapi? Ayoka ngate ko mona nga ba mona ngate. Bona téléphone ozo numéro ne wapi? Flore. Plus azolela. Flore. Problème? Oui, bi kabota. Madame Ouette. Flore atani ni? Abota. Obota ayi bota la tinda malobi pa lekia nan ya papa. Donc oba ebisa nga daka solo ke pota. Hein Flore? Bota bo ba lol banana mwana ukasi. Na linga kate apa mata wala linga kate. Obona kozanga nini? Ozo confirmer ngai ke obota. C'est que fona beto maboko. Ça fa bata. Na tata na. Maman,
Muto atindelo maloba bota yo oko ignora ngo comment. Et dans mon on a de la tépane. OK. L'éducation on a bana ko pesa et dans on a de la quitter. Ya on a benga fambata. Dans les éducations yo c'est là été. Même pas. Parce que moi na bima na kuna yo na tunu ata question limbisanga. O mituna te o luka moi na te fanda peka kimia bongo et puis au loba 5 ans. Excusez-moi madame. Madame Weki. Oui. Na lukai. Na sala nyonso pona mona e. Lora linga komona ngate. Na yebite abima na ndako pona nini nga na sala ye nini na yebaka tete sikoyo. 5 après lelo na moni awa epa na yo. Mais ko benga moi na fabata. Ada fabata. Nga da femme légitime. Baba dinga. Bale mbongo. Na leki na betapi nyonso tu na liboto nanga. Nde onga na bana ko zele pana. Na ba classe on na bana ko tangisa. Na ono za bote nanga mona balabala te. Wana mona balabala toka zuye wapi na yebite. Faut pas dire ça moi. Pour ça maman moboti peu importe la situation de quoi boteli en quand même il faut moi la bénédiction d'une manière d'une autre. C'est une bénédiction. Otoloba te que non comme la personne c'est une bénédiction parce que au créer il même sous. Et on a des bénédictions madame. C'est quoi boy poigne, allez la poigne. Et c'est beaucoup pour que expliquer nga. Biso toza chaîne télévision. Amso c'est dérangé, toza chaîne chrétienne chez Biso télévision. Mais émission na biso oh non mon ba caméra et tout. Ils allaient bravo Jésus. Ils allaient mon quoi émission oh non tout ce cas un problème, un souci, un difficulté, aza ko se sentir menacé de quelque chose, aza ko se sentir aza culpabilisé de quelque chose. Et pas mutu songo lo pakala. Toi sali mutu wana mabeto mutu wana sala ki mabe baya kapana biso obiso to mekana mwa muke otoyebi to sunga. Ya wana ndende kwa yaki na olinga ayebisao. Madam yebisa. Nabike motema no ekozokisama mabe oyo nga nasali yo nga molobi ke nasala 5 ans namonana te oui nabimaki ndako na yo na ntina nakokai so kobana ndako no te mpo nakokai kosiporte oyo ebanda oleka na ndako na yo te oyebaki tozalaki innocente nabotana mobali na yo pardon olimbisa ngai nabombela yango pendant tout ce temps et nabotana ye teke nakeluka ye tobota te ezalaki jour oyo ozalaka te okendaka église otikanga na ye naservi ye biloko olia elingo se retrouve na mbetu naomiyeba te namoni ye likolo na ngai nazalaki deja na poli nasoma wana yango ezalanga na kima nakende libanda e on a préféré libanda kina vanda na ndako. Non, olobi na nga nini? Obotana na David. Oui. Oh benga papa. Mwana nga na ofinga. Nde mwana mpana nga. Comment kota ndoki boye? Non kota ndoki boye kota nga. Non mabe. Tati non mabe. Netala ki onine mabe. C'est que ma bête no batela libala la taxi. Et on a bimé qu'il a qui libanda. Et puis on a boté ma bébé pour nini. Comment t'as bébé pour nini? Et moi le papa na hoté. Je on va nous payer 5 ans. 5 ans.
tokoyebisa nga te. Wana lobi ya msuli bano ya panza tancho okende wapi. On a préféré on a bima on a kenela ta balabala. Mais na koma na ta phase. Il vivre na balabala. Eh Flore na on a boté ma pour nini Flore. Mwana malamu. Akomela otro ki ona ndenge ni. Tango nane komaki na niveau mwana te comment yebisaki nga te. Teke boningaki yango. Tango koma na teka. Tango moni na eza mokie omiyebaki ki oza na zemi to okoma na zemi to bana kozela zemi. Nde wotikaki obota mwana. Flore botela mpe mpona bomikisa ta botinga boye. Tekendeleke bokolakela la zemi bakite tante. Neke mwana mo libanda. Imwena zonge ezaki sute. Madame. Madame David. Madame oui. Nalobi boyo. I'm so comprendre moi na bien. Mobali na yo. Obi komone papa David. Oui. Ok. A viola ye. C'est non kabo. Soit ça force ko mana ye. To longo na viol. To ke non ko violer viol. Brisqué, nyo sona to sangisi kaka. Donc il y a luka mobali noté mobali na yonda luka yi abimi na ye. Moi ma bête, bon. Attends la jour moko. Attends la wana ka pa kakaki. Na linga ya botete na bomba salita famille. Moi na la Monsani. Voilà madame yo dans moitié. Vous pas tina. Ouais nga ya balika. So mon pété zate to za ba problème. To ba problème nda ku biso. No mo na za pété. Mobali ngai. Papa na yi. Lopo na seleka babe boy. Mais yeta watimi pona omona somo wana makambo esala meliye. Nde kuna place akiyi ndaki ko se retrouver kazani. Est-ce que yebi baba vie alekani? Yebi ka bana ko se prostituer. Ko sa ki ndumba pa boko la mwana ana. Afana na milia pa kaju. Afu mobali no asali. Flore na bote mabe. Mais mobali no ndasa mutia mabe a détruit vie à mwana. Excusez nga na traité mobali no bongo. J'ai beaucoup de respect na couple na bino mais l'acte posé est mal. Non, on ne peut pas encourager, c'est là. Moi, à l'âge de 17 ans, je suis est-ce que vous comprenez ce que c'est? Tant que mon ake loka bon fallait bien. On a traité mon bal et takinga traité mon bal. Maintenant attends dans moana. Il y a un gars. Na bon moana. Ton atani. On a moana na misu. Moana nga aboti na mobali nanga. Donc koko nga mona koko ngande moana mobali nanga yeto do tout normal. T'es naïve que ça normal t'es déjà Zambi nailaki makambo te soki papa ya kota soki papa komi ya kota na beng se mbali noa bon oui ya na beng se pa David na beng se ki ya kota siko madame oui est-ce que vous se prostituer détruire la vie il y a moi si vous est-ce que ça madame au moins nanga est-ce que toi va quand même valeur à bana parce que biso peut aux à bana quelque part David pour mingai intembe bebelakai tozo koko protéger bana te moi je ne comprends pas et na bana belé no bana balaba misu ba felente eza que papa koko zo charge te
maman est incompétente, donc les enfants se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas seulement bana orphelin, non, parents, papa, maman, on vit. Soit mon bal attaque moi si zemi, à koko sa responsabilité, à sundoli moi si na mwana, moi sans comme côté ngane, to soit qui ka maman na biso ngalula avec ses 4 ou 5 enfants. Mais mon bal a peut-être quelque part, il vit. Mais sous soupe baza batiki basina bala basundula bango, baza na bamboka, na bapaya. Et tana kakuto ata bangote. Est-ce que nous comprenons quand même l'importance de l'enfant? Parce que nous aussi, nous avons équipé au sein de nos parents, en fait. Les parents ont la responsabilité, on est devenu ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Tu es directeur, ministre, quelque part. Mais tu n'arrives pas à prendre charge à moi, nos botis. Mais ça, c'est... N'habitez, maman, ministre ministre à côté. Vous avez en affaires sociales. Bonjour, papa. Avancez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je vous salue. Oui, merci. Prenez place. Non. Oh. Non. Les amis. Non. Nakofanda te sans qu'il n'ait pas le gars. Madame. Oui, papa. On a le biso ko fandi et ko sunga biso to solo là. Non. Oko fandi ça va boiter. Ngana kanisi obengi singande ba chez mso ko nstanga pona na le mamboka. Astoro lo bela pe ka Non. on a famille dans le longo. Batu bana ni na kate ya émission. Oui. Oui, bien été. Ah. Bon. Madame, non. Kasi vous payaza à te fanda, papa. Madame, pardon. Quand même, na Bamboka Oro, ça quand même. Expliquez-nous d'abord qu'on a fanda. Pour nous fanda la boité, na moni famille ngeza awa. On dirait ne cramboyer. Na évité ta nini, juste. Kasi kaka na mboka yango oza moto. Kasi kaka moto yango na moi respect. Et c'est garandi à masolo balobaka ya côté maté masolo balobaka ndi ofandi tolobi maka peu importe la situation to bengeli on s'excuse to sengi au pardon mais au kuti ba étranger te au kuti bato quand même webi au kuti ofandi mais madame la boité azole là juste les mani kasi ofandi oyo ka pourquoi ba olela. Maman, mobile no yo. David. Pourquoi tu gambeli la mutema? Pourquoi bomingai? Je vais vous aider hein. Pourquoi tu vas pas ngai pasi boye? Est-ce que tu as bande kabasi? Est-ce que tu as motema bena motema? Moi ça non. Ngai bisana. Comme oyo ki to ko ki to vanda côté. Bon, mutabengi si bino awa, bimiso no madame no na katsa. Non, pas juste ça. Mutabimi abengi si bino awa eza mwana bino mwasi. Oyebi quand même. Le moko la yo na katsa ndako. Yenda bengi si bino pasa na makambo oloba. Na tante na ye, oyo bino balé. Non, madame. Pardon, vraiment. Donc, n'hésitez pas, il faut que à bien spoiler la règle. Moi, je pensais qu'il y a quand même des seigneurs. Moi, na bokola qui 5 ans après ça. Avant moi, mais pour na souhaite nous venir ndao. Nenga tunuka c'est partout. Bon, atayo moko kokiko ataka ka peu n'importe la circonstance. En plus moi aussi. Et madame. Vraiment. Oyebiye
ke mwana oyo bokola oyebi yebe ke mwana oyo violaka oyoki depuis ozalaki awa te. Salam, pardon. Madame, pardon. Pardon, vraiment. Oyeba esika otosali. Toza awa. Toza devant ba corps étranger. Ya libota na biso ya famille na biso. Yo to viola ye. Madame, moni lo mususu bozo risquer de voir na bino because ça l'arrêter. Oui. Non. On peut saluer une personne qui m'a Batali yo. Répondre kasi. Bon, maman, yo panda kinya. Yaya. Attention. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Yaya. Oui, yo mto yebi makambo. Moi, explique pourquoi. Obosani ke yo violanga. Obosani ke yo violanga David. Ngai. Madame. David o violanga na kenda na bota mwana. En plus, David. Ana 5 ans. Vous êtes capable de faire ça. Papa, s'il vous plaît. Mais tu ne peux pas sauver la vie. On a pas de comme si on a ça. S'il vous plaît, papa. Comment la police? La balle, il faut moi la boyer. C'est quand on va la combe. Merci. Le colon lui dit, tout le monde a pas. Bon. En plus, c'est là où on a retenu pendant lui. Il a dit qu'il a changé pour garder. Oui. On doit confirmer. Non, il n'a pas. Madame. Tu n'as pas confirmé. Tu n'as pas témoin. Je suis témoin. Ah bon? Parce que monsieur est un témoin. Est-ce que c'est vrai que yo bota kinaye? Ceci n'a pas d'angana kufa. Nanda ko to tanga mal à l'aise. Maman. Ngala temi na yo mais to tanga mal à l'aise. Madame, merci beaucoup. Ça tombe bien. Papa fana non parce que awa biso makambo eza sérieux. Na sima ya kosala ba acte wana azana mwana. Mtozo yoka tozo silikaka. Mwana alokoti na baba na 5 ans kende. Ali boma David olakila mama be oyoki. Olakila mama be. Oni nsambe ya bana bitiki amona yo. Na zemi oyo tanga na miyeba te soko tselanga nini. Yolanga la ke bota mwana. Mwana la zelo no mobimba. Mwana la zelo no mobimba David owangani. Owangani. Asa ba sin na misu lokwa ya yo. Misu nde mona elongo mobimba so na yene am to duta za. C'est là pardon. Là papa malembe. Gadi na malembe. C'est la malembe. Ex-vrai d'abord. N'apportez plus plainte. Ex-vrai. Madame. Que Obimana y a il sorti tembe ko tam no makasi. No la pantalon no ba mona koko ezala mpende na. No la pantalon ba mona koko ezala mpende no. Soko o tembe. Ita pantalon ba mona koko yana mpende no. Koko lembula na mpende ati. Koko lembula oti. Ah, on ça là. Bon yo makambo sana na yo yebisende. Mais il y a bon né. Hein? Soki obimaki olobika ke na bimaki na ye. Maman, ça tombe bien. Et tu as un problème très sérieux. Abe madame pour n'avoir valeur wana. Et attends madame. Non. David, batela mutuna yo. C'est vrai que obota obima. C'est faux. Oui. Maman. Il me sert comme ça. Mumbo la zanga oki. Attends, tu es né wana. Attends, tu poses la question, attends, tu es né wana. Attends, ça y est. Ah, ngi bongo ba si position nga sepela. To retraite ngo côté to retraite ngo. To retraite ngo awa. Awa. Yeba que derrière attendenge wana mwana zali. Et là on va nous voir boya. Pardon vraiment. OK. Hein, moi respect. Merci. Tant on doit makango. Non, pour une confirmation de un problème très sérieux. Mais faut d'aller bon ma pote na bongo. Pardon. Vous avez vraiment caliboma.
Po to laki mutu normal. Moi ça doit Maman tu vas mobali liboma ya. Moi mobali liboma te. Maman la ngai. Je que tu n'as so te mettre na. Le wana chosi. Non, que tu te mettre na. Ah bon? Moi, Ah, mais tu es mieux sur les mains. Non, t'as mouna. Papa. Non. Maman fanda non. Maman fanda. Yo ko tu nendoki, o ba ti mwana nga. Nanda pula yo. Nana preuve. Moi la botte mo biba yo. Nana preuve. Manda. Ndoki ya mobali. Ndoki ya mobali. Nalobi boye. Allez. Maman. Zemi wana o papa zolo. Toyaki na makambo na to silité. Tokoti suna makambo susu. Ozana zemi papa zo wanga. Ete keto ko tuna ngai wana. Ngala da mwati na ndako na femme légitime. Ngala te mia 3 mois. Ya ko traiter na ko. Ete ba mbi lo bana. Madame. Moni n'avez compris le mot. Omoni na omoni les gars na basa ma montage moko éviter ceux qui va pas polluer moto va continuer ça que bien on est moitié tout il va ensemble na moi mutu ne ça bien d'abord c'est pour tous les jours côté on s'est monté David on s'est le côté non c'est l'autre on s'est le côté il y a petit monde là on s'est monté merci non c'est pas là mon niveau qui est non voilà toi même de qui madame, avant moi aussi, on a bail. Ok. On a bail. En plus, moi aussi, on a Olingaki. Oui. Madame. Avant moi aussi, on a ça, on a sur moi, c'est confiance. Donc, on voit l'invitation, tout ça. On a confiance, on a moi, c'est vie, il y a Zambie, on a Ok. C'est pris dans les vacances, le jour même, oui. Zébi, oyo, nebi, Papa. alors, ça peut vous dire, non, on se trouve dans l'histoire, le coup, c'est la malembe avant ya loba vérité eloko nini ezosala ke yo mwasi na yo obala ye bofanda na ye bambula so na lobi déjà 5 ans c'est que ceux qui 5 ans ya mwana c'est que déjà avant 5 ans ya mwana ozali ala bambula bo mais papa c'est mais c'est quoi ça tout docteur pas lui c'est malembe na yebi pourquoi na loba c'est que yo ozali loko moko ozo trouver biso ke mwana na zemeza ni bumu eza ya yote maman maman Otiobo ya zemi ya moi sur la il faut ça na elo mo pour ça sûr nango maman oui merci ça m'a si merci mais on peut elo mo na émission moi bien que moi c'est bien posé ninga ndo pour ça na elle posé Fongo de l'examen. Pour oyebi eza yote eza oyebi yango te pona oyebi yango ke eza eza yote na likambo nini ezo sala ke yo ndima ke eza mane eza yote. Merci beaucoup. Exactement. Bomba. OK. Pour le rôle une réputation nanga et bien d'accord devant tout le monde dans le dans l'histoire. C'est comme c'est secret pour nanga mais na mon est secret. Il y a d'autres qui quand même fait non. Maman. Ozoboya on a dernière. Na bota. Nini? Na bota. Obota raté. Oui. Na pas mon soutien. Na bon soutien. Na bota raté. Papa. Voilà. Na pas on essaie monter. Non, na c'est. Na pas on essaie monter. Ya mon ngo ya tele mwana. Pas monter. Vous avez fait le même moment. Il y a même dans lequel m'appelle. Oui. Obota raté. Oyeba ndeni ko bota raté. Madame, ils ont secret on en garda. Mais pour la valeur là. Pour qu'on va prier. Tout d'abord, on va saquer. Zémo. Fika na nuye, zonga na awa. On est vraiment madame.
Songana tika nono kuna toke male. Quand tu pas qui obota raté. Ma papa pardon. Oui, papa nangai, papa David, s'il vous plaît. Pour là c'est comme son dit na so côté la bango, to côté la bonté toi kana posa, to yeba mo éclaircissement. Avant ngana tout na moi si na yo so ki se mazua, peut to yele makambu ya flore. Et comme ya bino. To flore ape mananu kasi. To zono ya bino. Mais non, on nie les autres parce que quand tu dis que non, c'est mais ça il faut en avoir preuve certain que non, moi si oyo à cause. Au caractère na mobile. Au suspectarae. Madame. Tu vas quand on s'oppose déjà nous aller à Vinanga devant tout le monde. La bombe de la sauté. Dans un bal non pour Madame Ozomona wana. Moi aussi, au moment que non, nalinga ki makasi. Pe na sali nyoso mbala salaka. Bon, éviter pour nous monter, juste alliance. Abi boza ba problème. Abi boza ba problème. Précis. Dès la discuter, alors moi si oyo nalinga mingi. Et ça ne va pas se tromper dans mon rambo. Ça va choquer mon casse. Alors Kevin. Ngando Singason. David. A femme se me voit. Nengizawa. Son bi ensemble se me voit. Mission des services, hein? Ça n'est pas chose grave, on est aboué. Permettre de très bien les dans la voyage, tout ça. Pourquoi payer mon nom, c'est pas normal. Mais la confiance, on fait ça. Oui, j'adore ça. Bêtise, pour la famille. Après, on peut ça ma mère pour faire au chocolat ou servir notre pour ça non ça tu fais d'abord ça non c'est brise parce que c'est brise oui super bien il va dossier na côté qui na musala to et na simana na éviter ce surprise là qu'il a évité c'est ça ça moi mais il est bien là Oli okoloka. Et la vérité est cachée. Maman yo ya bota raté. Famille ba ka to akize na ko finga nga tout le temps na ndaku ngani na bota. On va tout de attendre. Mais quand on va de retino ko sakili dumba. Mais faut aller bon ba moi tout ba. Papa, non plus ton respect. Non plus ton respect, David. Non plus ton respect. Non plus ton respect. S'il vous plaît, papa. Bon, yo bota raté, lo ni sur la tête pour bota raté. Oh, OK. On y est. Surtout on met que maman l'autre David dans tout. Ça va vraiment nanga. Trop trop. Ah bon? Là le petit mingi. Elle est qui? Madame. Avant la raison, il y a ma menace soit vivre en attendant moni que comme trop c'est trop. Le quoi m'bali, na télé me quoi m'bali. Grâce à y a conseil, il y a un ami na musala, na bonité sensi. Non, na mekana ko ça va tester. Idée de la qui ou c'est ngato que ndela mona ye, mais na bino te na sa ngamo. OK. Je pense que à ngamoko après na on memaye pe ba masala ye. Boye ko blessé. Oui. Madame, na mboka na biso Congo hôpital à Nisa. Ezala. Ezali oui. Ezali. Na qui na sali ici 2 fois na mboka na biso. Même si nanga na Kobota. Quand on a des vacances, aïe donc bien. Pas qui en Afrique d'ici, n'a profité de son nom, n'a pas na awanan.
dans mon corps. Bon, la monnaie que le coup est en bas. C'est qu'il y a bien. La boîte qui peut comme les mailles sous ma tête. Ok. La non, et comme secret, yanga, nan zambé. Bombelier. Oui. Mais aussi, madame. Zayoka kolela ba cité. Zamba yoka kala lobaka ngongai. La takaka pona lo David okotikala ka kosimba mwana te. Moi simba kote opeso mwana yo. Na o nyuso yo salanga. Na ndela se retrouver na balaba David yo zo mwana. Est-ce que vous en avez mwana? Otikala ko zo mwana te na ville. Yo se combattre tata misala na yo. On est non na moment ça c'est examen ti makambo acte of viol na ye. Ti ata musala moko te oyo soki ondimi mwana wana te okozwa kopesa mela yo jamais nayebi si obongo David ti okomaki na bohôpital osati na examen otika koyebisanga ke osati na examen sakango na batoilette partout l'église na lela na kombo na yo te histoire te histoire d'examen na ndako na yo te nazo répondre ni notre question madame s'il vous plaît. Si c'est vrai que papa a ça c'est examen n'enga zolo papa on a résultat par rapport médical madame n'avait été que n'avait pas mon babou notre mon comment na ma tu sais prochainement quoi la mission n'a pas après attends ce qui après émission non ok tal oui si c'est vrai que papa a fait examen deux fois surtout dans les zen wana pas dans les zen c'est mes aînés. Madame, on doit confirmer. Moi, ça te sait. Bambelo, allez, bon, ouais, on a fait. Il y a un bambeli. La tune so yanga pe na bambeli. David. Ma montage wana. Yo mona bola mo nzambe te na finale. Na obandela pe na obete. La bengo David. La tine ko la pantalon na liboso na la. Kwa papa bus. Maman, pardon. Maman, s'il te plaît. Pardon, maman. Attends, ne pas vous qui est. Et tu l'as tout. Est-ce que c'est ok? Motika kwa ete mwana bona komi na ngo na eza mwana ngamoko apo na c'est bien na takaki to takaki anda yo na yo moti mtoti na dente de ma David te ya wa tira ba n'importe quoi bon aye ba yo mtozo na kilo ko tata ko tata ni bona ko makana mi na ndakutanga quoi bona yo au moins il va comme tiga si vous comprenez bien hein au moins maman n'a pas fait mal quoi tika na buwe mama na papa ya kana mama kana na tika na ko beta beta ndeko bongo s'il ya na ngai madame madame si pardon vraiment la bonne Dieu papa maman lelo ni esalamaki nazalaki mal répété na famille abo bali na ngai nazomundela mutu nini ah merci confirmant non allez on vient loba na yo loba nazalaki mal répété na yeba te na loba nini ye alingaki me famille na ye lingaki nayeba ete nzoka maloba euteki likolo mwana nga moko Pardon. Maloba na ende tini kozwa te. Pardon papa.
Siko yo so boya makambo. Ati kala. Yo lo bon teki nga zem to tsenga te. O teki nga zem to tsenga te. Yo bimela nga to bimela nga te. Siko mobala ngo mobimai na ye bozala mwasa mobali kambala moko bongo to ndenge ni. Edaki juste aide. Aidaki ngai po na koma soulager na ndako. Edaki aide madame wet. Na taki obuna zwa kim. Pona ninga mobali na ngai. Yo oza kimia. Yo Papa, pardon. Pardon. Papa nanga pardon. Non, madame. Pardon, papa. S'il vous plaît, papa. Na il fait yo limbi ici. Papa. S'il vous plaît, maman, madame. Au sali pe ma belle. Comment ça libale au contre chete. Hein? Fanana nous. Mbana osirika yo poso sirika. Oui, non, Maria ko tricher. Hein? Tala, au moins mino. Non. David pour tout ça n'est pas là, nga te pesa nga respect na nga. Pour tout ça n'est pas là, nga c'est. Madame. S'il vous plaît. Fanda. Papa to ma pardon, Fanda. Pour makambu to yele makambu susu na longo yango pona oya obuka na chevi aw. Na tiango no mupanja. Papa na sengio kimia pour trouver solution. Lokwa yo lobike bako solo likambo. Ah, merci beaucoup. Une femme mariée. Mon frère. Na ebi ngezo sala pasi. Papa. Ebi ngezo sala pasi. Ça passe. Mais ozo Eh. hein? Papa kolanda ete. Kolanda ete papa. Bon c'est état de bloc na mboko yo. Na présenté bino musala nzambe. Aza l'homme de Dieu. Est-ce que toko yo ke moi keto kitsa moi bakanda na biso. Papa to. Merci beaucoup maman Wechi bona maloba. Problème ya bandeko tellement eza passe mingi eza oya sali boye sali boye donc na minute tozoyeba te qui a raison qui a mais on n'arrête pas l'homme de dire tala mon yo Papa Non, yo na prison pamba na yo kelo mawa posa mobala tante. Na ko na prison pour rien parce que viola na yo mama tika kofinga mwana ngulute poso la nzai ngulwe mono anyokwami te est-ce que boata na société qui a passé vie na nenga ma ba violé soki a violé na 17 ans c'est qui a ça na raison na ye maman na yo ko funga mnoko na moi somona moi apa pesa na kadebi limbisa na mona tiki bosenga o kimia ata pour 2 minutes pour le respect on est la famille. On a respecté ma scène en Zambie. Denge ozo silika boye. Et papa David mobali aza muto efo yeba ko semete. Na lobby na. Il y a un niveau té même. Na zo comprendre niveau. Moi si oyo. Hein? Résultat ka gumo yo liaka. Merci beaucoup papa pour se calmer. Maman Wechi. Papa. Alikambo yo, je crois, les a passé. Moi ça c'est à la septième bête. N'a pas raison. Oui. Hein? Papa David. Oyo futanga mwana. O futanga mwana. Nakoloba boy papa David. Moni na makambu nyonso esalemi. Na koteli mutute na pesi mutu to okoteli ngate hein yo kanga na moi si zana place nanga moi si na yo ako tricher libanda okoteli ngate na ebi mobali akobota na mwana mwasi na ye est-ce que c'est normal na ebi ke mwasi ya libanda ceux qui abimi déjà libanda les a faute maman na sengi yo kimema mwasi ya libanda ceux qui abimi déjà libanda eza lisu mais na kosenga no boy na nyonso oyo ekomelaka biso awa na se ezalaka kaka
résultat ya makambo biso moko tolonaki. Tenga wa save Tanzania. Okotikanga na sisa papa. Bible le Bible. Galates chapitre 6, 7e verset. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme pourra s'aimer à moissonner. Ah bon? Toili kolobake. Amen. Ce qui mama ayiba ki mubali ya batu, c'est que mubali ne peut pas koyiba et pas moissonner. Ah bon? Oui. C'est par là. Ce qu'il faut tout le kato yeba. Qui est à la base ya mabe ou ekomi na kati. Nanya banda ki mutu aliboso po mabeko. Ah moi c'est mabe? Hein? Ate Tabande mutaliboso eza papa da. Zambalola. Papa nanga. Papa ozomona noko ngo? Papa. Hein? Nalingi to solo antake Tati mi. nanga amelo ko tati Mama nanga na sengi yo kimia. Po déjà au solo baki obimisaki déjà maloba. Pour le kato trouver solution. Parce que na nyonso ko vivo condamner papa mais yeba ke na yo pe o poza pe na kati. na tikala oyeba sala inga mabesa lisa. Yango na kosenga yo lokolo sala ke on a kata ignorance, ignorance pe ko la. Excusez pardon. Moni nzembo yo ebandi pe mingi. Naza mobali. Na bota mobali. Ninga zawana amwasi. Na ko ipo bima na ye. Menga ko sa iloko wana te. Mais attends, bima ki na ye, attends mwana bien signé na zolo wana. Eh. Basunga biso. Tout ça ata teste. To yeba. So on vous solo. C'est par là na senga kio ozala na mtimi. Mais avant ya kokoma na point oyo za nango. Donc ça teste na lisana no chemin. Chance on dit que obima na. Est-ce que oyebi ke on va bêtise? papa na parce que tant qu'on teste ADN, c'est qu'on doit reconnaître quelque part. Eh, pour hein? Comment? To quand tu comme mon cousin pour oh mono. Mawechi. Oui. C'est quoi le problème au quoi la zoyo kate solution etikala komona. Mais c'est clair même bande ko ba la biso est clair. C'est clair là? Cause eza par rapport ya mutu afongoli porte mutu aliboso na kati ya ndako ya libala nde créer makambo. Même si toke na test. Attends, après pour dans ndako nga yo vie spirituelle eza na makambo e kozana. Même si tu fais test. C'est question ya que mon pied mo kwa ko reconnaître nano mabe o ya sali bon pona ko solution na sima. Mais tant que mutu a reconnaître mabe te mama lui doit porter moi papa lui aza moi na zo considérer makambo. Juste là ba montage l'homme de Dieu. Mais ngana tikeli bino ka verser moko ya monde au moins mutaiba. Mais au-delà de tout, Lévitique est condamné makambo. Landa pena Lévitique 18 nyonso komona makambo eza na kati. Ole ya naboyi koya nanga lokwa juge pena lingo mwena la moins chemin place nini. Mutu akwei place ni mutu akoki kolamuka pe place ni mutu akoki kolata pe bila kelimabe étiquette kolo ya pileni. Voilà, merci beaucoup. L'homme de Dieu. Papa David. L'homme de Dieu. Na moni mambo yo kando lubiana ba bêtise ni trop. Mais tant que mutu nzambe tu attends solo là. Mais bino. Bon, OK, merci beaucoup. Je pense que maman, merci beaucoup. Madame, je pense que tu es sur la ciment. Je pense que tu as procédé à un test ADN parce que moi Sandouma, oui madame T, moi Sandouma. Papa s'il vous plaît. Tu as procédé à un test ADN pour nous recevoir moi à biso flore. Parce que 5 ans solo ba vie à qui n'a pas qu'à du moins ba difficulté. Ah bon? Il s'est constitué. Mais c'est clair non madame. Papa s'il vous plaît. Comment y Ndumba? S'il vous plaît. Mais ça va comment papa tu dis que pas du mettre kuna bato nyonso bazala na paka tu baza bandumba te eza na bato mosusu bakenda kuna difficulté sika ofanda eza te eza bandako batonga bafanda kuna mais au moins asalaki mwa aluka mibali mpo abokola mwana nzemi oyo ayebi papa na ye mais papa na ye azondima te yango wana na mokuse yango bambelanga te yo papa na ye selon ye madame azondima te oya bêtise l'homme de Dieu na oluka yo bien nazali banda non nzela mais yo ndumba oyo
Ah, Alubesi Okende. Toluka solution. Papa Thomas Bokende. Merci beaucoup. Bokende. Bon, je pense que merci beaucoup, madame, pour Silkati. Au sali likamoko eza vraiment malamu. Peu n'importe acte ou mobile ngayo, a sali pas de moi. Yaya, papa paye azowanga. Est-ce vrai que yende mtu vraiment violent qui au moins ça na yenda za papa? Déjà yé bon na okusembo alobi yemo na mloko mwasi mtaye bakamobalo apesi yezi. Ngala kina sema après 3 mois ndeli mais comment matandenga comme ça kindumba pona boko la mwana. Est-ce ngala yakina zaila mobile? D'accord, OK, merci beaucoup. Maman toyebi ke kana to olandela yango parce que déjà pour ça la adultère dans ndako dibala c'est pas bien, peu n'importe la circonstance. Bande maman botika ina no pema yo mizonga no kati na ope acte sali eza malamu ti mama wejitika mama no loba wana ezaki pona sauver libana pona sauver mariage. Bon, d'accord, merci beaucoup. Je pense que comme papa Thomas dit, la solution ici on va pas trouver, mais au moi si on a examen à test ADN quand même faut colomwana mona si ça papa David. En tout cas, on doit se retrouver encore dans cette émission pour prouver les examens de test ADN, ce qui est solo que papa a vraiment vrai moine. Mais du côté de maman, je pense qu'on va essayer de parler derrière la caméra pour nous faire comprendre, parce que jusque là, maman comprend qu'à bien ça les capos à sauver mariage né. Ah oui, bah t'es qu'ils adultères. Pendant que vous avez la vie, en tout cas, ça me l'a pas bon la bino. Ce qui Christ a zongi tenga la bino to kutana mbalasino. Mais aux amours si elle la bâtie la libala na yo. Obima libanda te po mobala wa bota. Eza malamu te to kobima libanda te parce que mobala za bien te ya kitoko te. Eza la papa eza la maman bo bate ya foyer na bino ba bonge ya kamera moto garda ngo kaka po temporiser tempête wana eza Jésus-Christ. Merci beaucoup Flore. Merci beaucoup tante. Je pense qu'on se retrouve prochainement na numéro ya Sika. Que Dieu nous bénisse ceux qui ont invité te rekutana pour donner la suite de cette émission. Bye.